Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a des histoires oyo atoboyi réalité okanga yokaka. C'est pour cela lelo des fois la mise bande ko la musuba koko aussi pour te choquer. Je peux dire que humiliation ya relation ngana elaninga tina suka eliona e. Les gens m'ont insulté, ils ont dit n'importe quoi parce que alors je demande pardon. Je demande pardon. Na ba côté nous en fait. Na côté nous je demande pardon. OTV, Nazaki Vevnebe, Vevnebe, Madame Sylvie Molisso, maman Daniel. Nde Vevnaye. Wow. Mais oui, Madame Sylvie Molisso, Nazaki Vev. Lubaka Zakale Kinayo, pour beaucoup de théâtre. Ce qu'on a wana, pour vous, la communauté congolaise, ou kaka oyo, o télémélé la brune. Par contre, ça m'a fait des sacs qui battent en combonayo. Pour vous, le bani. Là, auto le déjà que par deux, et couvrir ça. Par deux, c'est couvrir ça. Pour na bateau. Et pour na bateau, déjà bateau. Ce qui est n'a vu par deux couvrir ça, on a limbisa. Pourquoi pas bateau on va limbisa te? Na comprenez que oh. Balabana tant on va passer nous et babaninga malam et là comprendre que makambo oilika nzongande eshoka bato ebele koleka nga moko na imagina grandeur na ngote. Désolé. La courage va. Monsieur l'Obama et l'Obama tant par deux bima c'est-à-dire que non bango pe oni balobaka na basala ekoya na kati ekoya na mai ngapeta na limbisa nyonso elo mono oyebake bana bazakuna andi arzana besoin bande connaît un jour il est temps ya osangisa bana ça ne sert à rien ya osala monde na kwena j'en ai aimé les enfants alina bana il est temps ya comprendre que bana zana bango basa ya yete bana baza yi kate Devango ozo de lo confirmer biso ma cité po ala tsaka ya alliance te na confirmer te po ezala bon babala na kati nana kuta moninga non likambo ya kokuta to koza ezate mais o ya décider ki kokoma ne tina niveau wana ezalaki ye c'est qui oza ki memete to ba bongo c'est qui mobali ngaki yote ya bisinga na ina kota studio pour la mémoire ya papa na imbila nzembo parce que rapa bien na sala papa nzembo la mémoire na nazaki na besoin affectionné tamla ina zwangote mais na monier il était emballé ça m'a beaucoup choqué donc il faut na rendre hommage à mon temps bat ba condamné ngi pe na benteta tu maman asa papa sala on nyango po bat ba ki ole na atunenga tu fais quoi? Oui. Ngabino rien de tout, mais pourquoi les gens te jugent comme ça? Il semble que tu ne peux pas pleurer, voilà. Papa Gianni, mon époux na Kimia. Est-ce que ceux qui allaient ça quoi alliance, est-ce que Moutei Bagyo a pu qui sort de la bombe? Bon, c'est ça aussi. Parce qu'à la Tissagate, Nandinga la Tia Moussous, Bamba Moneki Ngana Zena Doko Lilate. Ok, Ezaki, mariage tende, itinda Kingana Lilato, et Pesa Kinga Mawa. Non, Ezaki connaissance, relation. Tu vois, Ezaki relation. Maman, si vite tout ce qu'elle jamais aux abinini pour t'informer que ngambala liboso na moneza matanga ngambala liboso na moneza matanga na biete na yebi kombo mais la personne n'a pas noyé baït wow pour seulement Mao na Poto na Paris pour beaucoup peine à la brune réaction na ko za ndene réaction nanga réaction nanga ezala normal ngaza mto kimia kasa kimia ngelo edepasa ngate na sa moyo bana
mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repona kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge kaka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement oyo ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te ebongo kote ya ba salon VIP e biso e pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te kote ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te ebongo kote ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili Congo Liziba TV partout dans le monde entier bolinga biso ba papa ba maman balinga Kevin Pandele Ketu sikoyo ba papa pe bazara mena linga trop ba maman parce que ba maman ba sala biso potozala to bimala mokili malgré papa ika ko chamwa vitamine mais maman ndi ayoka ki passe yango merci na ba maman tout ya monde entier aussi que na ba katiniste nyos bolinga nga bo sepela nga bolinga biso na biso ba vérité et le kana Congo Liziba TV merci na ba tutu surtout ba sponsor na biso o ba soutenir biso ba partenaire privé, ba partenaire social. Donc la FBT misalande oya maman Nathalie Fikipona papa Paul Fikipo. Papa Paul Fikipo bon séjour na Chine. Ba na Chine nyonso ya ngwazo papa za déjà kuna. Otina biloko na bino bambo na bino na quelques secondes bosé parce que FBT ça musa kitoko parce que FBT zali partout le monde entier. FBT solution pour na ba moyen. Otini na 6h30 aussi. Ngam na oloba ngam wana bango yo de quelque Fikipo. Merci aussi na maman Nathalie Fikipo pour tes conseils pour maman moto ya Gisèle Tati atika ngate. Mais lelo j'espère que émission lelo pour solo là pour bébé pour solo la penza nyonso si ba critique ndenge lekaki ndenge zalaki avec maman Mao ngali na tumbola ye kaka Mao jani balelio espace Tony en fond la biso pour to sola na invité na biso invité na benga veuve ex veuve donc je sais pas dis-moi akoye bisa biso elo ba robenga nani parce que na sala ni mission mo boto ba makambo yo bisanga kako kabwana te voyage de séparer biso de kabola biso bon on va m'inviter bonjour maman Bonjour les Ketchup. ça va Oui, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va. bien habillé hein? Merci beaucoup. Mais constant mon asali maman au moins lelo na commission nzambe. Okay. Parce que sur le campagne manager nanga Dani Senda Fra nanga la Lobswana ay ba monsieur Belé maman l'équipe ano ala ki okonda mais lelo na zone plateau tentier kitoko OK santé kitoko na mona lulio que lokola uzaki ne lo mo bo lokangwe elongwe mo siko mama o que na moni yo na tristesse ti loko otoza kuna matanga ti na moni yo d'habitude façon na moni liyo kutu avant d'être dans la avant kufa kuna matanga pas stress on me dit mais na moni loko ya mawa sukoli mai mo ba baptiser yo et des années je sais pas na moni yo kitoko. Merci beaucoup le Ketchup. Eza na nka ma nzambe ka. Ah oui parce que na passé na ba moment il y a moins de difficulté moins mingi. Oui. Par rapport à santé, depuis le 6 décembre, le 28 février, je suis malade. Ah oui. Ah oui. C'était pas facile. Donc, je suis kaka. Nous sommes comme manango, mais je suis simbaté. Ah oui. Na michaki na place à job. Je suis Nzambe.
nzoto na ngai pola etanga nango to fina nde bande ko bima wana e bima solo ndenge polaki mais pe mande ko simba te pona bana nanga nzamba okai mawa na ngulu na naza bien par la grâce de Dieu et tant kana bikaka na ko comprendre que likamno so na tanango yana ta maladie yana ta muto sepela yana ta muto alila yana ta na no so na tanango nzambe so sa planifier vie à moto ata yo moko lingi te mais lokola eza destin ya oleka na banzela na lekaki yango mais certes que nzamba za bon moi et puis moni en tant que moi ndenge ya arrivera pe soit ils a suya moi si nyonso déjà moi si oko sala nyonso zo sala so neti biso to va boye lo boko moko boye il faut que ni musala tongo donc vie ya mibali basala nde ba vie mo biso wa maoto mena on la muka 6 heures ko tika ba na classe ozongi ubongami il faut que musala après musala 15 h 30 ici bokaba ba 16 h il faut bunda olobi bana bazo eloko tu vois un peu viona nyonso soko za makasi te okozana nzoto te puis okozala na kimia te ils ont vraiment stressé surtout na RDC aussi ma Kinshasa c'est pas facile en fait mais grâce à Dieu et ça la kinga na ngam na zama musana ngamo na bosaka chaque fin du mois na kanga mo moke mais ils ont toujours insuffisant par rapport à salaire na biso mboka yo ibika ofuta ndako sala mai courant boye ba difficulté za ki tellement ébélé que ata ou avancer il faut quitter ata ou avancer il faut quitter même na mawanza metant nzamba habiter souffrance au pays il faut aussi la paix parce que il y a des moments comme ça on nzamba en vie à moto so nzamba décider la vie à moto ntako boya zate ah oui alors nzamba c'est que un jour à compte tanga pena moto mo boye kwa koki ko allergie un peu moins charge alors tant yaki et celle que non par rapport à nini sur une dépense par exemple 800 par mois on dépenser 200 300 et mon peine à dépenser na ngate tu vois mais du coup il faut bisangara kimia nalia te na osaka kimia ndenza me pa kansinga na part wana peut-être qu'ils a que l'homme ba no manquenga à chaque fois parce que ça fait des années on a toujours bon je dis toujours été que femme c'est le Congo c'est pas facile et puis nga na za femme c'est au na l'équipe nza banzela na makasi na l'équipe nza nzelana en tout cas ba obayebi nga bayebi et à un moment mo keno yanga mo na obeta lisona onde ya moto et bano kitanga ma mi chaque jour et puis ma mi nga heureusement et bano kita devant bakité il a tout devant nzambe na 5 heures na midi na minuit na hôtel sans nzambe et puis on a bela qui se compensé ni na ko comprendre vraiment grandeur ya nzambe et puis na ko comprendre nini za vie yango mo so muto akufi ayeba asu maramuti so mutalinga kofa a reconnaître l'autre na passé na moment wana qui ça peut nous na ba janvier na si nzambe en tout cas oko sanondo moni ouais na taliku bana na ngati na bia sana ngandinga mo parce que douleur les cas tellement que MPC on a yoka ngwe pa ba ndi ba beta son MPC na ko imaginer que un jour ngana be on m'a de salité bon les kananzela nanga c'était pas facile. Donc on a remercié Venanga DJ Flat International Sarkozy DJ Flat International donc ça est mon boulot Venanga DJ Flat International depuis kaka accompagner ka ba faire moi nous so bien malgré ta malade on senti que on a soutien moni ya papa Sami Bitumba il était toujours là on a eu baso bingo au moins que tu sens quand même à l'aise ça quand même na bateau en fait ce qui manquait peut-être avant. Ah oui. Il y a tant que là le lamu c'est très important et en passant ça va bassi en tout cas quel que soit quel que soit bon quel que soit test pour monter à tête mais avoir quelqu'un juste à contrôler car juste moi passage n'aura ça fait du bien il y a un moment dans le ma campagne n'avait pas les questions après pas les questions qui après donc ça en tout cas c'est très important on en a besoin oui et ça moi c'est emballe on en a vraiment besoin. Oui. Et puis voilà, peut-être cause de raison, il y a pas faibile les cas, mais grâce à Dieu, j'espère qu'il nous a décidé autrement. Voilà, merci Ndio Mobi Nzamba sali autrement parce que la vie à moto il faut Nzambe il faut que yebelo kozali parce que na SCP ba commentaire les appels qui surtout comme on a yo taille non les senti non pensa nous na mona ma on a ko lo vélo et ça na tala une chose yo ça émission
na mon vraiment là qui a konda bon sur les athées rôle de la même côté mais tant on a dévoilé en gros et faut na émission même et ça dit bien merci à ma tout sur la tout sur la penza toi ce matin retourna te zala kindenge ni loka kindenge ni meto ki kamba la moko lelo et Janet qui piso après 16 ans et Janet coupa quelqu'un na kanaka ya andi Patrick andi mwana mokie c'est pas tout bon comprendre que tinani au mausolée là et des critiques hier on balatika yo asundola yo rôle la bongo te comme na vie na yo o balaka pe soit disons botaka pe kutu bota pe mwana mususu o sa vie na yo mais ngana yebi ke na émission mona saraka ebisanga boboya na ate peut-être le zanga kapet des alliances tout sur la non c'était avant Kevin l'émission yangano ça fait combien des années si bah 5 ans 5 ans oui 5 ans déjà 5 ans passés oui c'est quand même trop oui oui ils ont émission moni ezaki nango ekenda ndenge kenda pe ya sona ma copine Suzy Bantu ouais ya ape makima fiana longa na mutute et ape makima parcours ya vie eza triste le kicho soki nano kufela to yeba pasteur yoati ya netikaka en fait nga azana pour répondre na ba rumeur te tu sais na télé sokoza le kicho te ba pa lobilo te faut être le kicho yango le na comprendre que na mo givole na comprendre ba fana nga balala ndi na nzana nga bo comprendre na comprendre que donc bazwanga pe na mutema et franchement na comprendre que bazwaka penza na mutema déjà mutumo azwa tana ya vanda lo bakeno mais il fallait pas en tout cas na choqué bato belé naza désolé parce que baza vraiment choqué parce que basatandaki na ngote ndenge balobaka penser ya bato za nzambe te yango to koma to linga ko koma na place nzambe te basonga nzambe te totika nzambe atambo na mokini ndenga lingi nzambe place na biso bato ndenga lingi eza malamu mais c'est to bani kozwa par ya mutu de comment dire ozu par nzambe na place ya kibomoto on a to perdre ce sens nango ozomona déjà nga bato bazaki choqué belé les problèmes qui étaient là en fait ezaki o bande ko bakanisité ezalaki mawa bakanga ngote en fait kolela bakanga ngote to sala ba série A na cause na yaki na bonne humeur mais du coup na komi na passe na komi na olela na hotel na oseka na komi na olela na hotel olela komi na oseka en fait c'est quelque chose ba s'adapter nango directement soki ozapenda esprit nizawana okota mbala mona je peux bimi mbala moko mais o wana ezaki mise en scène te ezaki en fait de réalité naki na réalité naki devant comment dire devant réalité moko bozaki et un peu ezaki très fort en fait ezaki makasi ezaki makasi bande base banalise pour na bango mais je ne pense pas si réellement ezaki pour na bango de vrai bakoko réagir face au bano sengana réagir oui pourquoi ba choqué parce que bango bakanisaki na osala ndenge bango ba okanisa OK ezaki likambo na ngati ezaki likambo ya motema likambo ya temps ozomona certes tokabona kala oui nazana mwana nanga oyebi bien puis mwana nanga azana papa na ye matalana na yo nasa matalana na ngai matalana na nga wana nazwi na balabala te kama nazwi pas mineur te pas ya game te matalana nga za pena mwana ya motu penda papa na ye c'est un monsieur un monsieur quand je dis un monsieur ba yebi baninga na ngapo ya musali belé ba yebi en tout cas c'est vraiment un monsieur c'est vraiment patron en fait azamutu tu comprends un peu donc na pesi mbote na point na pas venir na Freddy ya Cheto tu comprends et puis na tata France ya Mbongo Danik Aya depuis Brazzaville donc naza na affaire na irresponsable en fait na affaire na responsable ozomona ezali kambu ya kokanisa omoni toki na ba matanga je crois dans le cas de Aipano ata ba deux fois mon pona koya koloba pona baninga bakufa oui naka o témoigner
comment relation na ngana bango tu vois na témoigner relation na ngana bango omoni biso to ba elo mbatu msuba kompa biso to ba TV na TV to lela to mona ki baba to mona ba légende bilawa azole ya moto ya mama il est kana télé to lela kaka na TV donc il bata mangole andeni et puis ça lela nga ko bata mais o ba mona TV ba mona parce que na ko retenir émotion na ngate parce on a quoi compter ata za ki kutu papa bana ngate mais mutu normal comme ami bokabwa na ye otiki pe na po azupe vola ke pe awa lobi nango azongi ya mbale franchement ozana mutema moto bana pe foza mutema moto na mira ça tokabona ça fait des années tokabona mira ça 2015 enga na autre Afrique du Sud mira ke Angola mira zonga koli ndoko pesanga conseil te mao mira ça beauté na mira ça parcours ezana mabeza na malamu ezala na lelande konanga ah oui yamba na ye a na plateau na il ka bongo on a babango bazai penda choqué la Bible dit il faut pardonner cette facette c'est-à-dire ngelo ba mbale belé na olimisa lelo parce que chaque jour to la muka biso to sumuka miso na biso sumuka monoko sumuka ataza na posa na ngote omolika musubo sumuki misuma muke na munini ezala te nyoso ali sumu Bible lobi c'est mutu asengo pardon ok olimbisa moko le pardon alimbisa ngo kaka asenga pardon na télé je crois ba tous mona ki des choses en vidéo pour balancer déjà mot pardon wana il sala quelque chose na pardonner pardon wana de son vivant il sala quelque chose et na bossa na nga nyoso eleka en tout cas na continue on peut le monde na continue vie nanga ça qui na fini mais yango ezala ki biso bilimité parce qu'on sait parler de façon à bien moi né maman zana est passé na maman aboni ndi matala nga passé matala na na vidéo mona seki na epesi tout abi ke moi na zina mobali mususu na comment okipe na zana relation nanga vous comprenez on a koko kabwana ngote na tango ebembe abi ke na kufi papa bana nga na vie na tiko bota na bota ndi na e to boti bana mibale bien que moko akenda na tikala na moko on a tika za monsieur grand garçon le premier jour pour ses 19 ans a présenté Agnon. Déjà mon abongo otika ke matanga yemoko ozonga yemoko sa mama na ye. Oyo mona nga ko yina nga vini yemobimba. Bat ba amon temps bat ba condamné ngi pe na benteta tu mama. Asa papa sala oni nyango po bat ba ba kiole na ye. Atunenga. Tu fais quoi? Oui. Ngabi non rien de tout mais pourquoi les gens te jugent comme ça? Il semble que tu peux pas pleurer voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Là il n'y a rien du tout. Pardon, Andia Tunio maman. Papa Saloni. Oui. Azuma va commencer. Parce que à mon a ba histoire ne se le kana ndia zaina mwana muke be mambona. Oh là là. Tango koli. Bon, denga moko aluka aye bandini to kabwana. Si. Na meko relater que voyage tango akenda ki pe sala ke noto zalate. Tu vois? Mais du coup, ayo komanya matanga monki ba juger papa ne trop. Ba condamner nga mingi. Aye pa na téléphone. Elle aussi. Pourquoi ils disent tout ça? Maman, il t'avait fait quoi papa? Ngabi rien du tout. Mais pourquoi on t'a dit de pleurer? Là-bas, le monde a vu sur les cabons, c'est méchant. Anza le c'est méchant. Talaka bibi nanga mukena batindelinga aliemora TikTok et pas mobile nanga navani na koti dans talango na ba kanisa kala nzo na laite yango yo maoyo yo comme on a dit et dit quoi ta bi yango yo maoyo il pas répondre toi-même toi-même donc ce que fiango bano ba makamba bi et pleure pas pourquoi maman pleure papa pleure là on me relève moi nous les papa Diané pas maman pleure non est interdit de pleurer maman il faut pleurer papa Diané parce qu'il va revenir bientôt je vais prier il va revenir papa Diané va rentrer il va revenir au moins moi on comprend du coup azo répondre na réaction ya mutu wana on a vidéo na bando tala c'était méchant quand même on est un moko bandeko to longola kibomoto na biso de kibomoto eza soutenir to moi na banzela muta koyi le kechu à cet accident azo kufa ba filmer nanu ba so vidéo ba cha internet on dit aza gagner loko na vidéo wana et puis mutu sakata motema na de bonhomme na juste hôpital talangai en face à Camon ba cet accident ba koyi un certain dimanche no ke matin na nje mutu akata pema ba filmer a kufi ta si so kufa ba filmer nanu ta muta kufi bazue ba kina kram ba se bambo ni bembe kwa nini kibomoto ezali suna batute ce n'est pas bien tango sala likambo
il faut mitia na esika moto oyo na oloba ne boy soki ezalaki nga par exemple neti nga maona koso telekecho na vivaka na talaka bato nga na va na talaka bato so nga na ba réserve makambo ebele na vie c'est parce que na talaka bato nde naza bona milieu na yebi ki na mondo naza na tribu ya bapende balanda nga wana ekolo na biso bapende balanda nga trop et pas na biso bapende balaba na star na bango na masolo en tout cas star na bango pena na monde ya théâtre ezanga ba papa alema bana banani mais avant moi je parle trop na bapende bapebi ke naza mopende eza bandiko ya eza ba groupe moi ya biso na biso ya batabandundu je fais partie na kati ya ba groupe wana batabandu bana kikwiti batana ba internet ba yebi ke mao aza mwana biso do mpang na beto donc tout le monde la miso boza simananga bayeba no san tu vois un peu na sens wana donc quelque soit nous na sala na monde on a TV dans za ba pesinga pema je me contrôle yo ba ke na tchaba tout wana à l'aise na tchaba tout à l'aise tala ka mwana nanga bana nanga kuna lo bomba le batala ka internet ande azana machine na ye atalaka umso azana iPad akino t-shirt ba dessin mi kunema so amunika photo ba che miniature na ya kota awa ayoka et moi zo biso makamusu zo prendre ngai papa ça fait très mal tout ça la musa théâtre mais tout ça quand même ba responsable tout ça na lobango tout ça na ba parents netinga ba parents na nisu mbali baza envie naza ba ya nanga naza ba liki na naza na ba nièce ba niveau ba liki tellement belé et mo bataille la rapenga ne fils kata na son fond na ngata ya big tu vois mais du coup, si on a aussi la vie, on a dit que banana, banis nangana, na ba neve nanga, bana ba copain na ba copine na bango. Maman ba beja, maman ba kenaya, maman ba plame, maman ba Denise exaucé. Ozo mona, maman ba hop, maman ba sefa, maman ba mao. Donc, naza na famille oyo keno lelo il faut so na sali makambo na tela bato. Mais bandeko emo ba mona biso kwa emo na yebite toza banzete, to bota maka biso nyoso. Toza banzete tele kecho. Toza bato. Ngapona na sala likambo na talaka suni sina na vandi kandi na vandi pas les kechubo na banota ngaka kombo via Queen Mada na ndo démarrer via na moment via za état santé vie ezani na éviter choc ça fait très mal andi na matanga tozaki na yo omonaki ba camarades ne belé watanga na bango ba yaki na matanga kolande bala lycée na matanga bana mike il y a 17 ans, 18 ans, 19 ans, baila na muninga bombala lycée pour na matanga papa na bango. Si. Au salaire que mona bango. Bana na bazalaki même les deux na enterrement bazalaki. Ozo parce qu'on a nio se bande koloba mawana na obat ba sana yebite batso ba kansa neti ndeni. Ngana kine matanga na permission ya mobali nanga. A permettre ki ngana kinolila papa bana nanga. Ya bana liboso m'avait permis. Il peut soutenir nga. Alala la muki a pesio que nous voit au bout. Zanon na maboko to ke wana sala bo. Ça va. O taxi mata o so mamai somba ju. A pesa kinga. Nazaki na matanga na sali ba 5 jours première fois na kena na sali 3 jours. Tout ça ngana nzi to zongi 2 jours après to la na ndako na biso 3e jour to zongi ngana nzi na bébé na nga muke a permettre to ke ola na matanga to sala ki 5 jours. Tolayaki na matanga to assistaki bango po baza famille auto yebani la père de mon père motu ya pona bango azaki baoba ya famille na ye ozo mona o TV nga za vevte nazaki vevnebe nazapi vevna yebe vevna isa madame Sylvie Moliso maman na Daniel nde vevna ye mais oui madame Sylvie Moliso nde zaki vev de madame Sylvie Moliso nde zaki vevna ye et puis azalaki wana na soirée azaki on a joué en thème les deux veuves nae bon maman oui vraiment to benga pour alata ki alliance si on to bengi ve non azaki ya ko kutona na Jani to za bref bon déjà ku finir d'année senda ve parce que azaki na alliance auto message mo ya tika ka lobare ko motambola yango yo accepter yango parce que na zu temps moi mo kesi maman ko za ba mamna yo autre ko bete sur la CVT na ba monsieur belé o lobate mokili pe ba otala biso te ba ka maou CV ya ko bina après attends pas jana sala ka vidéo wana ke CV moi zaka parce que intéressant na ngoti ba kipa ngoti poto yeba ka été et mokili ba ka yo ya ngoto lobi ve bango ozo de lo confirmer biso ma CV po ala tsaka ya alliance te na confirmer te po ezala bon baba na kati na kuta moninga non likambo ya kokuta to kozaiza te mais
oyo ye adecidaki kokóma ne ntina niveau wana ezalaki ye seki ozalaki ememe te toloba bongo hein seki mobali alingaki yo te ben nyonso ekokolobama c'est déjà passé donc c'est ton eza kaka koloba parce que non soki nazalaki aimé te parce que déjà après mariage le même jour ya nuit ya mariage azonga ye ndako ntina alingaki voyage donc considération ezalaki c'est juste que asalaki volonté na ye en fait likambo ya libala eza likambo oyo moto asala yango na posa ya motema et puis mariage eza eloko nzambe asutena makasi et puis diable akombataka makasi mais soki nzambe amemi bino ntina suka wana c'est que nzambe azalaki na bino donc c'est déjà passé en fait on parle pas de Papa Gianni tolobela juste parcours tu vois déjà tant on alekaki na émission ya Yves Pan ezalaki mpona loba te ke non nakosalaka sous bémission tete mpo ni communauté na biso tokomprenaka makambo na sens mosusu nalobaki na eta ya matanga naleki nasala bémission te nasalaki bémission na parce que namoni bandeko babi te kosala te moto akokointerdinga eloko te moto mpe akotindanga kosala eloko te je suis majeur naza maman moi je suis dans les quarantaines naza mwana moke te mpo moto amanipule nga je fais ce qui me semble bon à faire oyo namoni ke non oyo ça va je dois faire ça et puis nasalaka eloko moko te na volonté na nga nasenga toujours volonté ya nzambe nga natambusa avi nga moko te natuna volonté ya nzambe Seigneur est-ce que nakopase émission telle boy so na lai na locho yango deux fois nzambe asenga nasala yango omoni à chaque fois tosala topusa rendez-vous émission napusaka toujours badate parce que so nzambe alobeli nga te nasalaka te à ne pas repasser na télé koloba oza comment dire koloba biloba loba po batuka bamona maonga so na leki na te seki na likamba oluba na leki na TV lelo po dio na bandeko nyonso ba peuple congolais ba diaspora na biso en tout cas merci beaucoup na soutien na bino na matanga merci makasi na soutien na bino na matanga era tout parce que to tambola kana ba commentaire na makomba oloba parce que bilomo na shukaki batu oui na sens ko ba bulaki ne ba kokuto oui na shukaki déjà parce que nani professeur Eddie Zola na North Carolina États-Unis matanga kata on longue que Papa Gianni na mbinza na komunda je crois 23h allô madame je sais que c'est douloureux mais tu vois il faut faire ça na comprendre ado ordre interdit nga lela déjà ça qui passe mingi po baninga ku na lela ba ngata bino mova il faut pas comprendre te bandeko tout le monde mama bon interdit yo lela oh bozonde ba lo baka parce que humiliation parce que na télé ya tout se voiler ba ni ba faster bandeko ba sepela kana ngote est-ce que ceux qui Papa Gianni mon épée na kima est-ce que ceux qui allaient ça quoi alliance est-ce que muté banyo ape qui sort de la bombe oh là bon c'est ça aussi parce que la tisangate nandenga la tia mususu bango bamone ki ngana zaina doko lilate OK ezalaki mariage tende itindaki ngana lilato ipesa ki ngama wa non ezalaki connaissance relation tu vois ezalaki relation soko tali na ba film omo ba namoni yango ezo tambola mingi na TikTok et puis na réseaux sociaux ya makila na ngai film na film major zolozo et tourna on a 2006 film wana zwa âge nazala nango tala payer âge nazala nango déjà na âge nazala nango na yeba déjà 4 ans passés dasiko azwanga ndeni bomona kazwa mo musumu dataka mo azwa mwana ulikuwa moi mineur minazana nda marché parce que j'étais déjà na université tu vois un peu donc batu bakokolo batu ba souci na bango na yebi nde na leki encore une fois on a essayé de bolimbisa bakanga mate kolena ko kanga te tebino okangolela te parce que il y avait une histoire dans le passé et c'est que non jour mon peut battre la bala mon qui peut le relier ça te ma kena on n'est pas mira ça comme montant ko seulement 20 mots dozong ce qui peut pas mirer be porte poser pe le que là on a peu nango donc tout ça que lelo et abouti na rien que nzamba zu mutu na bon na moment où il fallait que ça la tape na banani c'est tout ça parce que bana tiki ana ba orphelin de père et de mère batikali wana bana ebele bazai wana na 4 je crois 4 bazana ba papa te bazana mama te bana lelo ba hotelemela wapi c'est ça le problème souci nanga parce que bana wana na boko la bango un jour na vana na bango na ndako epananga sikona mona bana batikali na balabala kwa radio que famille na ezali na mama janaza bandikoni baza basunga bana wana tout le les caméras existent je sais pas comment tu nous as déjà expliqué ça mais nous sommes avec les questions les caméras existent non là là tuzongi
wana seki tozongi toloba na kilelo toloba lelo na lobby non excusez toloba lelo le ketchu tobeta masolo ya lelo omoni na mamuke na oloba en passant que to respecter un peu la mort bana doit respect na biso muta kokoza la mabe tango azaki en vie mais quand la personne n'est plus mais du coup mabene c'est comme il faut comme malamu pour que to fungola enzela. C'est comme ça parce que avant selon africain babantu debi que na kala to no mona ebembe bota ko kunde bemba noir wana te ozo banga parce que muta ko faza na kati mais lelo na bana mike à 4 ans 5 ans ba ota le bembe baki balakise soki koko akufa ke balakise avant c'était pas comme ça tu vois mais du coup on est obligé de respecter bango ngana za na principe wana yango mona ngana ba matanga mission na ke na koza na ngata na la gomme na mali puta na ngai marob na ngali puta na suka maboko je suis très à l'aise et mona kitambala pourquoi na ko kabola mawa na mutu wa tiki biso to na mutu na landi à perdre mutu wana ba principe na du coup on lui doit beaucoup de respect déjà ba pardon les kanakats et puis ngana limbisa tout tika pe manakimia parce que ceux qui na ye awa juste pour nous dire merci et puis bah ma émission les cas parce que na moni ba actualiser en sur ma casse pour dire que les passés restent les passés présent et à présent futur et la futur par la grâce de Dieu nzambe ndini to la mukalobi mais basunga nzambete to koloba auto kokoloba certes et c'est un ndenge nzambe abongisaki parce que dans toute chose ce nzamba lingité nzamba permettre te elo monter salema nzambe to mona Jonas na kati ya libula na kati ya nini ya liboma mbisi nzamba salaki grâce abimaki donc nzamba sala ba merveille ne belé to mona ba télévision na ba réseaux sociaux ba témoigner grandeur nzambe ngana fait partie na bato ba témoigner grandeur nzambe le ketchu na bilaka maladie nini mpese omona ngati lekina omona ngati oko supporter te et puis gloire à Dieu tina ba anazaki na mais mona ngana za sans tâche obi kisini ngana zu oui d'olive na prière ba pasteur chaque 5 chaque midi chaque minute kisina ngana wana o longoli nga nyos na zota ngoma parola oui d'olive lokola lait de beauté nanga na tâche mon côté. Merci beaucoup na pasteur Emmanuel Mbiye Mukanda Mbiye, pasteur Emmanuel Mukanda Mbiye depuis London et puis maman Déborah, pasteur Jacques et puis pasteur Sport, on a pasteur ya maman nanga dada Marie Niembo. Donc grâce na bango lelo na telemi ngana mutu na témoigner grande ensemble. Oto lo bango a bano mona nga santé bona boy. Na belara nazano putain moya munina mboko na sala 3 mois. Parce qu'on a yaka parce que matanga je crois ya souci. J'étais très malade alors ndeko nanga fora joko ya masia depuis Kolozi ayebi mamna loba assistant na ndenge nyoso onaze mutu mo lelo 2024 tobeta lisona ngate mais nzambe loko aza bon mo tika na mo nazo atata na ngana likana ngata na télé na bina na ngata ba musique wana ba chanson religieuse to bengaka na témoigner grandeur nzambe na ibisa batu que tout est possible à celui qui croit. Et puis il a encore temps. Si on a monté à profiter, nous allons restaurer vie à monter. Tout est possible. Tout est possible parce que on a les cas qui je croyais que non tikandi. Mais là on a banana. Donc nous allons ana ndenga salaka. Donc pour nous on a question donc ceux qui est aux amala ming. Na bino bande on ba journaliste to ba chroniqueur ba chroniqueuse peuple congolais bato nous ba consommateur théâtre congolaise. Ya komona ke mututu azana parcours nae et puis passer et tika la passer parce que biso sur ça berre et je sais ka pour berre na biso sala ya obata matoye banate si on se zaka oyeba lokola ba biso ndo moni vina biso toujours polele boye ata olingite vino ebe makara netinga na boya na mibomba makasi vina nge bimate mais ebima na ndenge bato bakanisa bato muso bazolanga na face mususu mais de vrai naza o bato bakanisa te. Voilà, des vrais aux au candidaté. Au bilo mon côté au côté avec l'homme sauté pour tout respecter mon oui. Au bilo les passés qu'elle allait passer, mais ça tourne les autres s'étonner puis na battu oui. Maintenant tu vois histoire à moi, lui on a maman c'est beau sur la guitare. Ça veut dire ça trouve qu'il y a problème exacté, vous êtes très bien, bah on va fraude. Mon qui déjà en dit, na mais chaque c'est quoi Daniel, mon est amitié, mon est famille, on a et ça l'air déjà bien. Est-ce que le lot, tout ça, tout tambour à mon qui dit, tout ça là, nabiso, parce que
la fille va traiter de façon tout Dani Senda babi ba koloba na ye eloko esa sabine zaka makila oyo ya jali sa sabana Tovani pour éviter pour seulement Mao na poto na Paris pour beaucoup de la brune réaction on a la prononciation réaction na ko za ndene réaction nanga réaction nanga ezala normal ngaza mtu kimia kasa kimia ngelo edepasa nga te na sa moyo depuis nzambe alongisanga nga réaction nanga ezala normal soki kosenga esika moto kutani réaction ezala vraiment calme et puis nako serré même na maboko on a compatir na choc ou ya vivre beau c'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons une mission à qui otika na bana misato. Tokolo ba nyonso tokolo ba. Mais mon tema ya moto kaka nzambe kanda ye byango. Nanga na serré na maboko nanga. Na laisse na tolo nanga. Na lobani makambo est fortifié par la grâce de Dieu nzamba permettre. Je le ferai. Pourquoi pas? Azen ennemi nanga te. Ennemi nanga te. Maman si vite tu jamais aux abinemi pour t'informer que ngamba liboso na mon eza matanga na biete na yebi komo mais la personne n'a pas noyé ba été wow tout coup na une agence je crois na ba 2010 na lima aye ko za biloko ngape na zo biloko ya bimi ngana coach na yebi te moto na comme na singa moni na comprendre te mais yonde na bando za mena moni moto usaki nso abiki ye moi sine nani apesi kombo ngabia n'explique moi oui bien gabi na yoka il est qu'il yanga bat no se il est qu'il a rabat yanga il est qu'il a rabat dina shoka moi c'est mon amoni azilo ngo kipeleke se mawalinga deni mutokolo bake alinga mobala kosa mais attends un peu pour te ko bomba vérité yo moi moi c'est bando zape na bona vandi na ngaboye mobali moi esa mama onde na zaboye ende mbana ngazana mama mundi na voyage kina kenda kelema kutana kenya alima na kutana moi c'est mo boto bimane to lai na ye na ucho libye na tonga na okende okufi maman avant si ça maman autant si obali otoko kufi mais attends que tu sala mieux va kosanga na bandeli yango moi c'est que ça moi c'est vérité que non na trompe pas na mana moi c'est mususu mais non lokuta mi bale sala ka bien et ou misaka bolingo oui j'assume o ça va vite o ça va vite que moi ça no mona raboué asaka moi ça obi zu ande non ça c'est comme kanisa c'est comme vers moi si on a do tension na comme vers hier ata ozana yete na mona ko ozana yi onyoko linga niveau lo baté ke ngabi mangana moi c'était ngati ka oyeba moi c'est pas na oui lo kutana bongo bien mama o ya mbaye non ya mbaye nini fortifié oui Olo ba kitoko ba bien mama o so totali ava moto au peu les lettres na kombo na peut-être ils ont une mission peut-être oyo ozo se défouler peut toro baka makambo so tali caméra na biso message ni ko za important pour na est-ce que ba koye ba mama o nyonso aloba alimbisa ben je ne sais pas naza a defa caméra non na le capé awa na éviter na part na eni na loba ya mabe na éviter so na bosani azo bengo mama o oyeba te kazana mobali na yo mais ozaki leki na yo mais on est insulté ils insulté na ils ont regret na moto ben oui ezaki regret yaki regret na mutema oui certes ndena otoloba biso na sa moto sala mabe et puis balimbisa biso toza pe na droit olimbisa sincèrement parlant ngaso na lobili kambo nanga c'est tout natika likambo mutema te yamo ngana zala ngape na za mafuma fo ko ba hotela biso ayi ba est-ce que mama ba za obengana akolo bani lelo pour mon se défouler na makambo ba lango pe wa zala ki non ko se défouler ngala se défouler parce que na sana problème na mutute na sana likambo ezo ikanga ngati na zolo bango bien na lela ki na maboko polele autorisation ya mobile na ngai na lela ki en tant que papa bana nanga
na lelaki ye naza na likambo te naza maboko polele naza likamoko oyo na ko se défouler te ko se défouler c'est quelque chose c'est comme si il y a quelque chose en fait qui ezo étouffé ngai quelque chose qui me bloque en fait lomo ekanganga esala ke na lobango pour nazala libre na likambo se défouler te parce que naza très à l'aise naza penza bien naza likambo te nyonso elobama na oto lobango aleke nyonso elobama elobama tant pardon ebima c'est-à-dire que non bango pe oniso balobaka na basala ekoya na kati ekoya na mai ngapeta na limbisa nyonso elo mono oyebake bana baza kuna andi azana besoin bandi connaît un jour il est temps ya kosangisa bana ça ne sert à rien ya osala monde na kwena j'en ai aimé les enfants alinga ebana il est temps ya comprendre que bana zana bango baza ya yete bana baza ya yeka te bana basangani anakini bana basangani bana ne bazaka bango moko te baza na bandeko awa l'abri azana obligation moko ya fongola motema lokola mama moboti bana kuna ya tia bana wana contact na bayana bango c'est très important parce que Victoria déjà na yebi ke andi aza na Afrique bando sula nandi andi azongi Congo c'est papa bango abengi andi ba solola ando passer Victoria ando solola ben du coup ko solola na ya bana ekatana bana ba sola sauter andi ba supposition Victoria te et tout Victoria pe na pas na yebi swe bayana ete il est temps ya condamner ça et puis ya ça que bana bazala yini un jour ça peut arriver Daniel a cause na poto ay bakino kende na otala baleki nanga tu vois makila nanga iloko na tokanga ngote peu importe mokile loba peu importe l'accusation to yebi ke natango likambo mutu nyonso alobaka nata un choc mutu aza un choc aloba n'importe quoi et après à réfléchir que voilà on a le bac ezaki mabe et comme trop tard ndé à chaque fois tant que ça va na biso photo de bani to bimisa et non le bana la bruit atika bana na ba monter atika bana ba monter que banana a choison ba comme en harmonie en tant que ba frère donc bana ba mériter affection ba yana bango ba ya pe ba mériter affection ya baleki na bango asalango na mémoire papa na bango et puis papa bango alinga bana mingi tililo ekende kebwe ona bana et voilà zamba soutenir bon baza makasi et puis asaka moyen moko tant que maman asangisa bana et on est na kopese comme conseil ya l'homme sur olobate totika ba chimère to ba biloba lo bana biso to la na pi biloba lo ba toté bando na biso ba pemé na biso ba lo ba makambo on a mtawo lo ba makambo selon denga okanisa mais to pesa ngo accepter to ba toujours to ya malam o ebima mnoka ba balika na télévision na mabito boaka ce qui a conseil nanga tant que yana e ko intéresser alka moyen à 5 sabana j'espère que Victoria n'a déjà grande fille à cause de notre téléphone après ça banimero bayana ye bana baso ya kata elo akosa malamu ya munene na mémoire ya papa banani yango voilà la mémoire ya bana papa banana ye de lobby papa bandi star et ça bien namao ezako à charge moko ya memaki pour que ça mini na ngolo bani pour la communauté congolaise na kawana parce que bien na bana na kino mingi plus au kini tu dois otali bandi kwa andi charge comme lelo mokile lobi pona ye nyonso ya lati kamu yoko bakisa na wana surtout na communauté na biso nani o alati o lati la brim bonijani yo to sali boye o lingo pesa mobali mukanda te to zongela yango te mais nyonso wana message à moi kozani ya makambo nyonso wana pona minute peut-être maloba na yo eko buka ba makambo belé
parce que les lois te va condamner la brune, va boulir la brune, mais tout sauter comme Mao, ce que ça qui n'a Mao, tout ça qui n'a Mao, mais yo vous avez déjà vous avez un moment où ça la vie na yo, vous avez un macam ça là, mais mon kilo ça va telika la brune, au monde mambo ça là comme Mao, au monde mambo ça là comme Mao, plus passe ya ba tout la communauté congolaise zoya mingi, pas na combo na yo pour lubaka zaka leki na yo. Pour beaucoup de na théâtre ce qu'on a wana pour bani na communauté congolaise kaka oyo telemele la brune ba ko za mo fingi de sans que batanga kombo na yo pour bani na auto le déjà que par deux couvagnes so par deux c'est couvagnes so pour na yo te pour na bato et pour na bato déjà bato ce qui n'est pas par deux couvagnes so ngana limbisa. Pourquoi pas bâton baling bisate? Na comprenez que oh sorry. Ok. Désolé. Na comprenez que bateau bandi on a biso à Congolais. Je tiens à dire merci beaucoup. Balabana tango passe ndoye babaninga malam et là comprendre que makambo oilika nzongande eshoka bato ebele koleka nga moko na imagina grandeur na ngote désolé le courage va et ça il m'a passé nga moko courage et comprendre que makambo elika eshoka kangate eshoka bato déjà ngata na tona page na koma na vie nanga na kanse bato ba comprendre que voilà na koma na vie nanga mususu mais bango batikala kana image wana certes faut batikala image wana parce que yemoko moto abimisa nga bongo epa na ye kolakisa bango kendo ngande alors tant nyonso yako ya après bandeko bakoko ko digérer en côté et ça l'indenge et ça là qui mais sincèrement la communauté à Tikibana au bon moment na 7 comme ba 4 à Tikibana 11 au bana baza sans appui parmi banana ils ont bana baza ba orphelin de père et de mère et c'est un soutien ya makasi ya banana ba dépouiller ba vie ba comme ba majeur et puis misusu bazotanga sincèrement vie il y a tellement la réalité belé on a le bas à chaque fois tant toujours ça la makambo il faut tenir compte ya baninga c'est très important la vie il faut pas tous la égoïste na ça la vie nanga mao na zotala ka vie nanga tant na la vie nanga nitinga na tala ba fanatique nanga o lelo ba lili na réseaux sociaux ok ba interdit nanga ba mso ba réagir na c'est l'obé émotion na bango parce qu'il y avait l'amour parce qu'il y a l'amour non c'est que en tant que bana nzambe tout le monde a makambo ndenge komeleli mais bobo sanateke azana bana oyo ya papa na bango azaki star na bino a servi bino mingi pour sepesa bino na ba film na ye en tout cas na respect na zanango na communauté congolaise bateni bana na rigueur te bana na pe bana beso affection na bango c'est vrai tant ça va passer yaki agissement yaki vraiment normal mais là à cause on a mabélé déjà lelo de une semaine on est obligé à respecter mémoire nae ya tout laver ata mémoire nae l'absence nae que bani ba bénéficier na soutien na biso on est les humains to sumura tango nyonso beaucoup ya tango nyonso et puis tout thème par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu il y a des histoires oyo ato boy réalité okanga yokaka c'est pour cela lelo des fois la mise bande ko la musu ba koko aussi pour te choquer je peux dire que humiliation ya relation ngana ila ninga tina suka helwana e
Les gens m'ont insulté, ils ont dit n'importe quoi parce que alors je demande pardon. Je demande pardon. Na ba côté nous en fait. Na côté nous je demande pardon. Voilà. C'est un peu triste, hein. Pardon, la communauté, pardon à Batonyoso, parce que il y a beau ça déjà, il y en a bateau lelo, voilà ça ka combo ya maoli bosso, pour peut-être encore le cas choqué puis va dire mususu pour va choquer star na bango, à sengo limbisa, aibota la bana. Et puis bota la bana et puis va permettre nga na vie na mususu. Je crois que comme on est écoutant Maraté, ils ont le quota parce que mon ana 4 un jour il faut que autant mais à mal ou en bien bande ko ba comprendre ça fait très mal ça fait vraiment très mal et ça passe ma case la carte à souci nous sommes imaginer que na moi on va coûter 3 ans passer à ta salle l'autre côté mais un jour ba coûter quand même na moi juste comprendre ba non papa n'a vivre que si carte à boy ça fait la force quand même je me souviens une fois on disait ça malade à Obela mu Congo à Bengi on a invité téléphone anti à tout à zap ngapte à Obela mu Congo passer tout et le mois loba et c'est qui ça même bateau on a bêté les bateaux oui abinanga givule ndenini mwana obela mkongo boy mais ça comme dia garçon comme j'ai coupé tellement $20 monter aluka game mo vitaki kwanga yazala bien ngabi mamno babi onini okamoni jeune garçon c'est akoli comme na moment okeno akui ko ça ba prisonnier pour que à se dégager soka sala mona olela suma mama mkongo pasté akomi majeur je crois que conseil asuka o ya pesa ki tant que na ndenza kama ina shamu na mama yo mamba bisanga d'aller va parler avec ton papa. Donc comment que soit déjà secret mon boy qui mobile yena mon année et comment que moi na et comment na moment moi na comment pas na besoin nango et puis tant le baki non na otindele ata $20 à kindebo à kotindele je crois 50 € à tindele na zo na PC et puis je ne sais pas suite nango mais ba on ba ka ne ba ya bakam. Donc déjà niveau intimité wala ba koma ki nango c'est que ba koma musika mais c'est ça qui est important azala wana pour aider na makamsu ba mbali ba ko ça nango besoin. Mais par la grâce de Dieu, comme dit Zamba Borfélin, Atika Borfélin a été, je crois en un papa, où un jour à continuer et Sikaya Sukaki. Et on continue Sikaya Sukaki à Rolbane, que nous voilà aux garçons, il faut faire ça. Tant que ça la bonne intimité, il faut utiliser ça. Je crois, Naïbi qui n'a pas pour les niveau lingake, en tout cas, différence est à la tête. Bandiko aux a décidé, Pinza, mais pas aux a décidé. Parce que Moutouana Kosimi a beaucoup côté, mais pour avancer, à continuer avec mobile nae azali. Donc bande ko permettre nga ya ko sala vie nanga akunanga batika ko charger nga makamango izaki nango normal ndingi izalaki mais réalité nango biso tout moni et kaka na TV na réseaux sociaux biso to la muka to surtout kango. Alors on dirait que le ko la réseaux sociaux to komisa ngo to komisa ngo donc il peut que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont les lobos, la vie continue. J'ai une vie où il s'agit que les andings les alaki, famille nanga, bam soupe bazaki ya ko sepelate, bazaki même moral na ba fanatique nanga mususu, ou ba sepela kité, maramo le kandingi le kake. Mais bon, gloire à Dieu, nous celui qui na kimia akundami vraiment en honneur, na ba respect et puis na commoné à luambo oya mipesaki. A mérité penza akunda mina kimia merci na batu tout excusez na batu nyonso oyo ba ki na lisongi na bango et puis bandeko surtout baninga nanga batika ngate bandeko to wana musala théâtre ezala moi c'est ça mobile to respecter métier autozanango toza batu mabe biso ba comédie to lingana te oui ndenge elobama et par rapport ba acte surtout poser na TV
ila sakito wana bolingo te mais na yo ki somo ke bolingo ezalaka na ki somo. Merci beaucoup na Marie-Hélène Lota et na Gabriel Bolembo, merci beaucoup na Charlène Benz, merci à Général John Chibango, merci beaucoup ma chérie Charlène Benz, merci Nadine Nana Douce, merci beaucoup na Sila Bekam et merci beaucoup na Via Queen Mada, merci beaucoup na Maman Étoile, Yolande Étoile, merci na Mirma, na Fifi Miel depuis Turquie, et puis merci beaucoup na Belvi Kandi, merci beaucoup na Chocolat, en tout cas Bassignoso, merci beaucoup na Jolie Kalunga, en tout cas Nazalaki na Matanga wana des fois nakuma ki moko bikande je ke bando kende mais baninga nanga bazwa kinga babina nga tete vanda wana vanda lila ukoza poso lila kasi basenga lila kasi na lila ki après ba bisinga esili Marie-Hélène via ko baseksenga ba bisinga na Zidane Lobota na bibishi makuma bisoko lili suto bito ekoki en tout cas bazalaki nanga en tout cas tout battre la relation. So nazaki mabina ba on a évité peut-être ngana zalanga moko fi des problèmes na kwenanga e baninga nanga bazalaki nanga. Merci beaucoup Via, merci Marie-Hélène, merci na bango tout, merci Nadine Nana Douce, merci soutien musuna zwaki na batuna na satanda kité tozanika na tête bongo pe en tout cas merci pour chokinga. Sincèrement je vous aime beaucoup na linga bino mingi na comprendre que nous ce koya makelele matikiti. La famille reste sacrée. Famille est sacrée. Matanga unazaki plus na bandeko nanga ya musala ki famille nanga. Famille nanga nazalaika na Sivi Givule depuis Jobo, motema tous mikani na Mimi Kenaya, jeune fille nanga depuis Jobo, mais sinon nazaki entouré na ba comédienne comme pas possible. Si on n'est pas na bango na kenana Marie-Hélène, na kenana na Via, na kenana Chocolat. En tout cas, Bassia Théâtre, merci Nabino. Voilà, Bassia Théâtre, merci Nabino. C'est vrai que moi, pour jeter na liso pour comprendre que le message à maman et à moi on a apprécié cœur ouvert de Balobaka et pour se défouler, il vous permettre à ça venir. Ouais. À ça la peine à venir à la bien. Moi, c'est comment que c'est qui ça appelle les autres comme ça. Plutôt les lettres, c'est comment tu mets tes cas sur les autres qui ne pas parce qu'il y a c'est comme il y a coupage. Comme il y a coupage et sans moi. On choisit 300 €, on choisit 500. Il y a un dia c'est non on y au bout là qui est. Je fais ça et ça bien. Il y a un dia bout là. Attends maman on a vu tout ça c'est là déjà Andy Aza majeur et na boto la qui était tout le monde a une émission Mao Andy Pesa ça allez kende au contraire ça m'a bon il y a ba pesi mbone kuto yaki na Maxi Bondoé on a pesi mbote mingi soldat ni na ba toujours Bassia Théâtre baba to respecter ma classe. Merci Bondoé, coup de chapeau, bisous à toi, merci. Attends que tata moi c'est abana chanasi kitsa motema et kita penza po tango ozo nga poto Victor ka ozela yo au PC contre ndinde no kundi papa na bango. C'est-à-dire Maxi Bondoé chanasi. Donc tant to yakuna ba Maxi jo onta zimbo na aina na push. C'est ça bien, aina mbone na push. Si to kedo to bime kuna ba Maxi tozongi pese ba 23h to lutoka boni ngona tsiba masinga bina yo ka pongina ki kopema na tsiki bango te yezo nganda kutokominda poste ba 23h to zita 23h tonto Michael petit frère ya Maxi Bonde mona suka na bango Michael mdako tika seti nanda ala na mbongo na epe na jambo ala na mbongo ne lobi na tongo pe ala na mbongo ne ngoko sisenga benga bi anzi yo ne bomba mbongo abi ni je me ça dans ma valise ngabi Papa la bomba monsieur va ici ngana moi no kabarate lazo kabata sikabi si vous avez fait pombe ngabi te pour le ko pombe la base bomba là abali ba projet faut kuna somba catch mo bo soki ñu soki ni wana bimi soki $70 faut na somba boye ngabi moi no yo za le comité économiser na bomba donc tu as parti dans la banque na pese ka conseil ngabi to moni mbongo ba pesio
eza mbongo oyo peut-être ozwi ya suka na nzela papa nao le faut osala yango eloko moko oyo kotikala kotikala ogarde souvenir ya mémoire ya papa na yo kotia meme na chambre no sokola moko tali ke no papa ya biso mpona sikoyo oza na eloko asala te zwa yango kitya na bana yayebisinga nangi nakota studio mpona mémoire ya papa nayembela ye nzembo parce que arapa bien nasalela papa nzembo na mémoire na ye nazalaki na besoin affectionné etambola ye nazwa yango te mais namoni ye il était emballé, ça m'a beaucoup choqué, donc il faut rendre hommage. Nous avons besoin de combien, on a besoin de $50 pour notre studio. Mais ça va, à juste 50 € le studio. Et puis, c'est un mois à je crois, c'est $70. Pour dire quoi, ça 50 €. Abia kende studio à Embato. Rien bonne, l'obinango à n'était parce qu'il fallait que des journée à spectacle organisé à mémoire ya papa bango, ya vitaki bana. Ngas connaissait à garder na mbongwana atika. Ils appellent na batuto ba rappel to bino batu weba na ba musicien ba koko idée la façon mon ki akota studio na ba condition bien studio pour ça la nzembo ngo eyo kana bien kiasa ona ndingi ni ba studio na ba $50 na kisaka na ndinga bon pour bi makaka ya bino buka ko sala ngo na ndingi ya moi bien zo moi tana yo to réfléchir na loka côté na ko bitelo porte pour que moto sunga yo à kota studio pour rendre hommage na papa. Et puis ngana na ko préfet kutu soki na ba musicien na biso ka ba yemba ka ba rap ona mutu aux amtema malam to musicien moko a aidé à soutenir Andy à rendre hommage na papa nae. Et j'avais pensé à Gezmawete, je ne sais pas les na mona ke bona raison à Gezmawete Inosbi, je ne sais pas moi na artiste sokaka quoi ouais o akoluka soutenir non atangi ba mbale pona na mona du genre ba musique à ça là mais pona ba artiste ba koko soutenir moi na bango et pourquoi pas na F victime où il a fallu pour pas ceux qui moyen lisungi kozala to na ebike Ferrego là avec pinda préféré à papa bango OK ye mo Ferrego là bandolo ba vie pe sanga coupine orange wana ande koseka et tout je crois que Ferrego là sur la salon na mémoire ya vie na ezamalam ezelo ko tika la fama mwana et puis na bande konyoso kwa bakabose ayemba andista na voiture sa monteur depuis kala do baza baninga ya papa ndilikuwa ba star mais vina bango ba soutenir asala nzembo na yo wana rendre hommage papa bango mais nini nga na toucher na ngati ça juste pas na après ko bobisa ka meta na singa bi atika sizo kota sima tamoke na koti na ma vision na pona bano boya musique mais yazo te mara wana alors ba il faut ça la ina pour sa musique mona kangeza te donc faut tika mona sala shwanae voilà faut tika mona sala shwanae mo peza budi kambo ba mama jani kone sunane Madoroté 304 na ebiti na taiti na zaiti wala tinga zera na babala na vana na baba na ma Helen mais nyoso de que tu ya ko retenir ça que msa ko faire ko fina ki so ba million liko nango azonga te mama dota za vive wa bota mwana ni aliboso yona ki mwana ni ndasa ki mobali na ye en tout cas azo mérité pe na lisungi ya mwana na ye de bara ni ba mérité pe na lisungi ya papa bango donc ils quoi atiki mama na bana oyo il faut bazala together OK no même bandi kwa inko sunga baki osunga mama wana OK mama na sima nango pa sunga ba orphelin batikali donc bablo musa mikim ka blo landate ce qui est passé déjà passé la vérité que ndeko na biso ake azonga raté tout le monde a souti. Voilà, merci Mao qui voulait ngaza pour ma prononciation qui voulait j'espère que on a la chaîne donc la chaîne est comme moi booster mukina matanga pourquoi pas aux artistes aux jouaka de l'autre on doit 100 francs ndenge na ye pourquoi pas mama ko ça va filmer na yo ko ma pe kitoko oui bien nos artistes vous comédie bosolaka au sala ba film non ils ont manqué Mao bon asala ba production na ye moko na chaîne na ye et que tu na sala ngo déjà so bande ba koti na Mao Give TV ba mona ba séries en 4 na sala déjà mais au moni na makoki na mona ko kate parce que obi ndenge tambola ceux qui ozima moké au tourner
oti na YouTube il faut YouTube écoute ça pour au ça mususu mais ce que écoute ça donc il faut en forme boy voilà forme boy au ça ta 4 à 5 films au tient na marché tant va na YouTube moi on va neti malembe et couper ça bon film moko après bando kenango normalement et puis bandeko il faut ba ko taper na Mao Give TV pour batala rapinza ba vidéo bien pour que YouTube nanga un jour et se produit ndenge ya babino et comment on ça là production oui na komaka na sala mais il faut soutien penda ezala il faut un budget il faut un budget so ezaka budget ko to so moi muke osali si kuna YouTube efuta na ngote il faut que muke mususu osala lisusu omoni ke na ozo sala sala ka bongo moyen et que ne liboso vraiment ezate ndito zela kaka do selelo muto asimbami en tout cas ko soutenir et ça peut m'abete pour la chaîne Ekinde Liboso donc soutien na bango ezaka ke ko s'abonner na Mao Give TV ko ta ba vidéo na ngana ezaka na kati et puis ko soutenir ngana na ba moyen nyonso o ba moni ke no film et ko tona me po e ko ta kuna déjà na zapi na ba gag kuna peza bien bando ba ko ta kuna na ba histoire vraiment za kitoko image peza vraiment bien baza la décité voilà baza décité oza Marie-Hélène na yo oza bakata na yo za na yo bagabi na yo oso sali film ba te ba ni bali basé belé mais j'espère que ba bota la biso na part na biso pe to bunda to yaka na onka ana émission to remettre yo peut-être biso pe na part na biso Leke TV on est à part nanga na promettre vraiment na mina caméra na biso to kazata ya muke na biso to kozwa ngam na lobi na on peut surtout pour na andi parce que na zana pozo sara ba film parce que na yebi YouTube de kendaka so nous kaka jour au monde que ezala bien on rappeler ngai pour na zamu na bossa naka fin du mois oyo rappeler nga penza les questions bakini pona andi to peso pe abo ko ba ki mama lobi na cosité peut seulement veler na biso et soutenir yo pour le ça la ta film moko obombi so muso apeso mo bombi na 3 films pour esunga yo pe o sa sortir ça la bien biso Leke TV to ko pesa par na biso pour na yo o ça la ba film pour ça la bien j'espère que aussi que na partenaire comme FBT aussi na ko na bureau na so la pe na base on pe ndako na yo maman Nathalie Fekipo na papa Paul Fekipo plutôt ta to ça la plus pour na andi aussi que na maman Gerda aussi moto na Nzambe so mata na ko pesa pe yo to lukaye maman Gerda Maman Gerda. Ça nous arrive Maman Gerda. Maman Gerda, voilà les questions lobby. Maman Gerda te ose la ka. Te ose la pour na activer péché nanga, on a raison. OK, équiper le bosso. Voilà, merci beaucoup. Na yo les questions. C'est stress exact. Na yo voilà, te ose la. Mais na lo banaka na papa Paul Fikipo. Il y a FBT misalande, mami. Na ebité ngai fona senga lisungi ya film na TV au monde na papa Paul Fiki. Ça c'est triste en fait. Voilà c'est papa Paul Fiki pendant le pana papa Paul dad en lobino. Bobi côté bo wuti nanga. Ba ebi côté ba wuti nanga famille Fiki. Ba côté ba wuti nanga. Ba wuti nanga musika. Ba wuti nanga musika FBT azolo ba na TV tendenga olo ba malilo. FBT côté na utanango. Na utana FBT oyo na yangiama na utana FBT papa Moïse Matuta na utana FBT na utana ngo musika FBT misandi ya mama Nathalie Fekipo bon lokola lekichwa lebeza mabete menga na ba production na ngai na kokyo luka jamais bato basunga pona se produit au moment où naza na FBT misalande papa Paul a produit ka bato lelo na bato na mema na FBT bakoma okende États-Unis na bia papa Paul Fekipo nazana Kinshasa tika na passer message nanga ya lelo na bato lelo pa rapport na tsepa ke bazui visa ba ke États-Unis ko se produit ba BTC ba on a ba Afrique du Sud na ba Paris na monaka ndena lo ba toujours na kenda na vie malé na zamta ke tout so nzamba a toucher mutema na toucher na o ils tourna bango il est temps aussi ngape na se produit le son na ba no chango kate peut-être c'était avant il na ba encouragement ya bandiko yo pesinga et puis et c'est dépend na mapel Nadine abenga ngata matanga biya makotika te et là on suyo moto bomi papa danta kofinza bazui mais pesa ta téléphone na moi na bazo ta ba 10 minutes boaka na chaîne et tombe et puis merci beaucoup Nadine et c'est a qui peine raison nandé na sala qui en tout cas et tombe li pe chaîne
nini comme na moi pe tout ça va filmer maman Nathalie Fiki pour mami njo j'ai un message ya commissaire papa Paul oyemo ko sa on ndenge na pour tout ça la moderne na mami mettez ça comme maison FBT biso pe toyoki biso pe za moi base moi na FBT rêve na bango tu venu panda la quelque merci na papa Paul Fiki pour toujours non ça moi déplacement mon qui grâce à FBT misala et ça na mo pas cité ya mo pas bi fois lui appel du sous trois mois na FBT au senga na TVT FBT ba ki na zakana maomo comme des araja na solena maman to tonga na maman de quelque oui ça maman pour maman maman na ndako na oui na yebi me rappelle kaka bi kanga muna kona yo wana mabe singa wana ndako wana mami jo mami Fiki po yebi ke linga rotro message ko bakani na soto soli lo na tunyote pe ko bani non nyoso tuninga na moni yango normal et puis j'espère que on a pu répondre bien oui et puis na bandeko o bazaka les à côté dommage mais bon dans le bika o ezala ki ya oloba et puis toza bata TV tous les gars na télé pour nous communiquer message au toza nango donc voilà na tradition tout toza nango il faut toujours passer à la télé pour nous passer un message donc merci beaucoup na Elodine Kere depuis États-Unis ma copine kama nanga bomwana et puis na Mimi Maes maman na Andy maman na Marcosis depuis États-Unis Mireille Mutambula ma copine camarade nanga bomwana tokola Mireille Mutambula depuis Paris Lydie Mutambula et puis Fifi Kongolo ma copine et papa Sami Bitumba de gros bisous à toi à mon vieux veut dire pire vieux dans mon vieux de dans mon quartier Didier Flat International Sarkozy et ça a zoaté ça a passé merci nyonso au bazui occasion ya olananga et puis na Barbine Amani moi Nzambe depuis Dubaï moi Nzambe fimo ya propre Barbine Amani et puis na bandiko nyonso au baolananga ba ona bosani ba comprendre kaka aussi la ate donc voilà merci na bango tout merci na ba diaspora ya ba diaspora au ba ki na bimba collègue na bango ba ko kunda et merci beaucoup na bino ba diaspora bon retour zamba batemno tonton Ons Luzolo tonton de Anzi yakala bato ba te andité Anzina Ons na Mike Adiches depuis à ça je crois ba une année 2 ans jamais sans kutana Anzi ayaka ka monake ça da bing sakina flat a pesi une petite nanga Rossi Biberon aibi donc moi Rossi Biberon takina otika et pas Mike la Dichel soit pas Ons Luzolo donc moi les famille moko liwa tende sangisi bango de bande comme ça ba comprendre et puis succès Kasongo depuis Paris succès courage à toi c'est normal moni zamba pesa nzambe pas vu na bi koza choqué mais bon oza na choité parce que si ça mi bongo na bande nyonso en tout cas bande nyonso merci Mao merci Mao merci na butu bolinga ki pendant les ketcho na pena linga bino rendez-vous le 20 le 21 Adidas Arena Adidas Gola j'espère déjà que la semaine prochaine tous en à Paris à Paris vous allez la ba vena on ba benga ba se ba somba ki tiki dia Adidas ouais de fête internationale Sami Bitumba basomba déjà ko ba election akutu na babi o me ba pesi ya bata ba pesi yango evani to kinango Adidas ngabi o yandi ya bongo courage voilà déjà semaine prochaine ba monanga on en a Paris wana grâce à Ferrego la Jésus des nuances on a Paris tout ozoya pona ko tombola mais parce que Mike peut beta kuna na zone de Paris le 26 ça surchargé parce que Mike do na lenga lo belo moko courage na pasteur Mike omoni tango élévation à mutu ndé pas to comprendre que mutu aleki munene grandeur leki parce que Mike na moment où obeta Zénith de Paris fa obeta pe Stade de Martyrs na moment oyo communauté ka ndingi sala mangam nango ese musa nango ngana zoka on a lisu musu sta on attaque mamo avancer na réseaux sociaux na bi que eza juste pour na ko déstabiliser ba concert wana esimbate et beta poto mais je tiens à oui ça ba na nzambe que na moment où on est tous à distraité diable a toujours nzinga na biso distrait biso pour na ko esa biso mais tout tika la focus par rapport ya beat moko oeza penza na importance makasi
eza ba conseil wana okota ozwi eloko moko bato bazala malade na ba conseil ba obika nzambe asalaka na moment nyonso okoba na osala kosanga nzambe mpona ka moko boye ça fait 10 ans 15 ans 3 ans eumela mais kosombaka biye koke concert nzambe abikisio donc oyo mpenza aza mpena mwana nzambe ye vrai chrétien akokota na badistraction te bandeko bakota zénith bakota stade de Marte. Merci, j'espère que pour un pause avec pasteur ma penga au talabino moi contre témoin yaki ndesi mbula lokwe lo mwesala ka bwezenge za kasi prekoto ikamo mais j'espère que beaucoup tana pasteur Max so ka oti voyage de so mikin pour na soinete j'espère ça aussi pour pas ne Paris so ka ye beaucoup tana mon andista le pasteur Mike Kalamba et penza et ça la bien merci na ba abonné tout bolinga biso botala na Congo les TV nous oublier à toi Dan et Trinity je te salue aussi pour tout bolinga qui vient pas délégation déjà la semaine prochaine on est à Paris on a pu à Paris vous avez biso Adidas Arena le 20 le 21 Perego la Jésus des nuances merci bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous